Bonjour, bonsoir, ça dépend R et kokoute la bino na banda kubisika bozwami. Oeza cuisine ya Niki TV, mwana na bino ndeko na bino a mwasi aye lisusu. Avant ko bande émission na biso topesaka merci na Seigneur po kolala kolamuka eza habitude te eza kaka bobele ngolu ya Seigneur. Cuisine ya Niki TV alela bino ya trop tout le temps na lobaka je vous love. Ba vrai nanga ba abonné nanga na lela bino ya trop. S'il vous plaît na bengi ba chinois tout bokota bo s'abonner na chaîne ya cuisine ya Niki TV. Oazande kona bino moko, mwana na bino moko alela bino ya trop na bengi bo s'abonner, bo aimer, bo partager vidéo par-ci par-là et que ça la bien makasi s'il vous plaît. Bo fongola ba téléphone, bo fongola ba ordinateur, bo fongola ba télé, ba portable, bo landa émission ni na memeli bino na mukolo lelo. Émission on a memeli bino na mukolo lelo tellement eza émission moko ya kitoko. Moye to bomba ngo ezate. Cuisine ya Niki TV afinga kane te, cuisine ya Niki TV ajija kane mutu te. Cuisine ya Niki TV aloba kane mabe te, nazana nga banki te pona bomba. Nazana nga kaka mutu, mwana mutu, nazo sala toujours musala na nga ndenge na mesana kosala. Analyse na nga na mkola lelo na memeli bino eza uniquement ya Karine Mokonzi la Baronne. Karine Mokonzi la Baronne nazo pesa ba bonsoir, nazo pesa ba bonjour, ça dépend R et kokoute là partout aux Zouami. Maman Nariata, na lelo ya trop, maman Nariata, en tout cas tozo pesa merci na Seigneur pour botela biso bébé kitoko bébé goût. Balobi Ariata nde makambu. Ariata oya ningisa monde entier. Ariata oya lelisa ba mikolo acha confusion na monde. Bébé Ariata botami lokola ye moko Jésus. Ezande taille na ye, ezande ngolu. Maman Karine Mokonzi en tout cas na lelo ya trop tout le temps na sala kananga be émission na lobaka nanga malamu baninga na linga kananga bolamu wa mutu na sepela kananga na baninga rozana bon moi photo linga yo oyeba ke cuisine ya Niki TV alinga kangai Karine Mokonzi la Baronne lelo ya trop na lela yo soko kozwa grâce ya kotala émission nanga ba chinois bokota bo s'abonner bo mema vidéo pa Karine Mokonzi amona ngo sala nga tellement bien dès le début batu ba boya zemi mais nga na confirma que Karine Mokonzi ana zemi ya vrai parce que nga na za mama na yebi douleur ya zemi na lobaka toujours malamu wa batu na chaîne nga na finga te na jijaka mutu te na pesaka toujours ba conseil cuisine ya Niki lelo akoloba kaka conseil pona Karine Mokonzi bokota balobi eza koyinda bofongola ba télé bofongola ba portable bolanda émission nino na memeli bino liboke na biso tolingi to panzango poto fongola liboke na biso basinga bokota na moi na live na biso tokomi 20 tozo panja sko liboke na biso cuisine ya Niki TV alela ba j'aime alela ba cœur alela ba commentaire et ça la ranga waouh kitoko makasi ba vrai na nga Mama Karine Mokonzi esi kozana eka kopesa conseil naza ndeko na ya mwasi nazaka na kati ya France nayebi ke yoza na kati ya Belgique nayebi ke biso nyo tout ozaka kabana mboka tozosala toujours musala ndenge emisana kosala Mama Karine nga na linga na lobano kaka mwasi conseil muke soko kozwa temps koyoka nga ekosala nga pe bien Mama Karine Mokonzi na priaka trop pona yo pona papa pona bébé na biso nzambe en tout cas abatela yo nayebi koza mwasi moko koza femme sage nayebi koza femme forte nayebi koza mwasi olingaka libala en plus esalenga susu bien et on a mona qui vraiment ozopesa ba conseil ya mabala na lobi Dieu soit loué nzambe exaucer ba prière nanga parce que valeur à mwasi nyo tuna sa moi oyo alinga kaka bala omoni soko bali même na famille ba respecter yo ba respecto ba peso vale ba bike ya bala ya za la suna biso te ya za na kwene na mubali na mwana wana famille no respect
wana fana respect ma Karim Mokonzi. En tout cas Karim Mokonzi nanga nalepe soka ba conseil ya batela mobali na yo koyoka biyoka yoka te mama Karim Mokonzi kanga matoi yo yoka Nzambe yo yoka papa evi tala mwana wa bebe Ariata omoni akobanjo botana papa vi Nzamba lola batela obota bana onyotu na mobali moko soki lelo boti na mobali mususu lobi na mobali mususu confusion yango tomona ba shege ba problème na société mais Nzamba batela ona papa kaka ndenge makambo ebandaki ndenge Nzamba peso libala ndenge Nzamba pesi mwana mobala yo moko mwana na yo moko mobali na yo moko lelo zoke na Suisse eza grâce epesameli batu nyonso tute mama Karim Mokonzi batu boni baoya na poto toyebi eloko te mais lelo Nzamba azomema na badimension mosusu eza nango ngolwa Nzambe eza nango effort na te Nzamba alingi yo makasi bomba mobali na ba prière bomba bébé Ariata kola na ba prière bomba mobali na yo butu moi na ba prière yo moko yebi balobi bénédiction eza munene kombe ezalaka zala toujours na ba prière zala toujours na discernement mama na ngai soko zo prier Karim Mokonzi butu moi esenga Nzambe sagesse intelligence discernement lata yo koza na biyoka yoka te ozo boto komi déjà mama foza na mutema munene mama zalaka na mutema komi kitisa mama zalaka na mutema ko supporter douleur otomemaka na libumu ça fait 9 mois 9 mois memi grossesse na yo eza facilité eza kaka ngolu ndengo komona mususu boza distance na papa o comprendre ndenge ezalaka mais ebo koma kolala ni kolamuka na ye eza des choses différentes mama Karim foza la motema munene mama Karim faut bomba ndako na ba prière quel que soit problème ayo na mbali na ko ebisa troisième personne te troisième personne na yo ezalaka ka Jésus tia mabolongo na se buka mabolongo prier pour na mobali na yo prier pour na mwana pour na famille na yo Karim Mokonzi azokende Suisse ozotika biso na Belgique na ebike tozaka na Europe tokomona naka toujours kolanda biyoka ya kwa batu te posoko ya Olanda ki biyoka yoka batu mususu ngo simba bébé Ariata te soki osimba bébé Ariata ndengo moko lobaki parce que omi bombaki mi bomba toujours mi bomba mama na nga s'il vous plaît Karim Mokonzi mi bomba zala kaka bongo lelo tomoni na mkola lelo eza déménagement ya Karim bande kolanga balobi zanga mbongo zala na batu cuisine ya Niki va lobaka zanga mbongo zala na batu okipe kozala na mbongo so ozana batu te ce n'est pas la peine mais so kozala mbongo te ozana batu eza très important parce que ebi lobi te ngana kosali so na vie o to kaka tina te un jour ekomaka na tina bokota eza koinda lelo banani bazosunga mama Karim Mokonzi ba o bazosunga kako be bandeko nyo azaka na bango bien ba chinois ba chinois bakota bino nde boke ko aider mama Karim o bozaka na kati ya Belgique bolingo nde yangwana ngana lobaka ngwa cuisine ya Niki TV konde na loba na bino ba mama na linga muto alinga nga air na zana ba moy na ebike air na zana ba moy be mama Karim Mokonzi alinganga et après le quoi na loba ke ngai ya Niki air na zana ba moy Karim Mokonzi fa ba ke cuisine ya Niki TV mo azana France alinganga apria pona bébé Ariata même sans kutu yo mo Karim Mokonzi oyebake cuisine ya Niki fana fa na ndako na mbali na bana nga na prier pona yo Karim Mokonzi parce que na lingaka yo nde na ebisa Nzambe vraiment ko apeso mobala yo moko oboto zwa kimia selon nga cuisine ya Niki TV na pesa Nzambe merci parce que na mona ndeti Nzambe a exaucanga Karim Mokonzi nazala vanso na vana Nzambe merci pour exaucangai Karim Mokonzi la baronne na lelo ya trop majaki na lela Karim Mokonzi makasi na tika ka Nzambe abatela umia na ebike bientôt to okutana mama Ariata bientôt to okutana
nayebi ke nzambe asala makambo na epamba te na miso ya Seigneur hasard ezala te tout eza programmé Karim Mokonzi oveni na kati ya Belgique mutu moko otia mabolongo na se butu mo ya prier pour na yo nga na soutenir yo spirituel na soutenir yo na moral nzambe pambola papa na musala pambola bébé Ariata kola bien nayebi ke bébé Ariata abotami na bénédiction ko lande eti na kimukolo kama santa tukutombele baninga na ngato linga muninga razana ba moi cuisine ya Niki TV alingane ba hypocrite te cuisine ya Niki TV alingane ka vérité malgré vérité ça capable mais etika la toujours vérité malgré mundela lobi les vérités toute vérité n'est pas bonne à dire mais vérité etika la ka vérité cuisine ya Niki alobarane non na 9 jours eza mutu ba vraiment na bakota nyombo yebi la Chine ba Chine bakota babi non na 9 jours eza mutu mais jour moko eza Seigneur conseil na la ki yo mama Karim Mokonzi na mana minga olobate ba prière kaka parce que baza couple eza dialogue baza couple eza ba prière baza couple mama foza la soumise mobala mukie ya munena mulaya mukusa zalaka te papa evi aza mobali na yo Maman Karine, malgré ma carrière na yo, malgré niveau na yo, faut ala toujours soumise. Vous ala vraiment soumise avec papa Ariata et que ça la yo bien. Ah, poso ke na Suisse kuna, eza mboka mususu esi ko mesana te, eza pasi. Mais nebi ke oko vanda oko mesana po opoza muntu abatu. Ba chinois misusu pe baza kuna na Suisse bazo zela yo maboko akufungwama. Ba lelo tellement ya trop bazo zela ba mono, msu ba mono na TV, si ko ba vivre à live, moi ça pembe, moi ça propre, moi ça zanga likwanza, moi ça zanga nduta, oboti lokwa mutoboti te, moi ça pembe. Karim Mokonzi, na o gravité na lo ba vérité na linga ko na sepela no na peso conseil, entre ka kende ko noko, ma copine quoi, na peso fa conseil. Nga vanda na mbali ndako moko ça fait 10 ans, eza de GBL mo expérience na za na mo on a partagé on a yo ndenge ka kezala ka mama Karim Mokonzi. A ozokende Suisse, tout le monde a sa déménagement, tout le monde a sa bagage, tout le monde a bandeko baye bazo bongisa ndenge ka kezalaka. Suisse eza Belgique te, mboka na mboka eza na makambo nango. Mais yo ndongo ozokende Suisse faut déclarer tia mabolongo na se. Yebisa nzambe ndenge na onyata Suisse epesa melanga, ndenge onyata Belgique epesa melo, Suisse epesa melo même fois 4, même fois 10. Dieu est capable à tout. Zala toujours ferme, zala toujours na foi. Kwa nzamba ano yebi akomema musika bakolobo simbi kisi nwe za la Jésus-Christ kisi nwe za la Jésus-Christ simba Yesu makasi bomba ndaku na makila na Yesu kofungola porte par ci par là te pona bato kanga porte ndaku yeba maloba nini okoloba avant koloba fo balola lolem na yo mama Karim Mokonzi zala mayele batela mwana batela biloko Ariata kolia batela esikozo repasser bilamba mwana esika mwana kolala toyebani milungi toyebani mitema te mobombi malamu na samoi oyo ezaka kanzambe parce que tolala kana butu tobunga ke tolali na bana okolala pungeli ki na bosani Ariata otungse we bebe na ngai ezalaka bongo mibomba na losambo conseil na yelio kaka Bible na memelo kaka Bible mi bon maman na ba losambo prière des clés à tout récite nos Karim Mokonzi zakaka Seigneur prière est clé à tout mi bon maman na kati ya prière kaka losambo mama Charlotte a memeli yo nga ser na cuisine ya Niki TV na memeli yo mi bomba na ba prière koyoka mutu te yoka nzambe. Après nzambe eza mobali na yo, troisième eza bana na yo. Yoka nzambe, mama Karim Mokonzi, nzamba komemo na ba dimension msusu parce que na minute ekomi ta na yo, eza époque na yo, faut eba ko saisir opportunité epesa melio. Boni basi batondi na poto babali te, mais babali o na papa vie, eza grâce, eza ngolu. Bola mama na bino ezo ganga, bola mo kendaka tina 4e génération, bola mama na bino elati yo elati bébé Ariata, ekolata bana nyoto kobota.
ba chinois bokota topesa conseil na mama Karine, topesa conseil na mama Ariata la baronne mokonzi, na pesi kaka conseil de konanga mwasi tellement na lelo ya trop na linga vraiment ki na pesi conseil na bite conseil na so na bengi na téléphone msusu oyo ko be okate mena sala ka vidéo na bike vidéo ekomela yo oyo kango esala nga bien makasi soki ocha conseil na nga na pratique nzamba lola opambola o conseil na yela ko yango wana kende Suisse na ebike na minute oyo tozela mariage yo ke na libala nyungu te me yo ke libala mbabali yo eza différent na yaka to vanda yaka to fuanta na biso eza différent me yo ke babali yo soki papa vi abali yo après ok Suisse kokoma na Suisse eke pesa mela yo msusu na Belgique pesa mela to 4 mais tchana mutuno na Suisse pesa mela 10 même 100 fois parce que Dieu est capable à tout limiter nzambe na biso te nzamba za nzamba makambo minene asalaka o mokile koki kosala te nzamba za nzambe o aza mutu te po kosa aza juste na ba fidèle na ye kangama na nzambe Karine Mokonzi kangama na nzambe Karine Mokonzi Karine Mokonzi kangama na nzambe nzamba zabe moni nzambo mama la kisio kangama naye mama bino za nzamba solo bitumbo yo bundele ki makasi po simba bebe Ariata eza nzambe ndalingi bino nzamba lingi o makasi Karine kangama na nzambe ko négliger nzambe te il s'agit ko yembele ndengo yembela ka butumo et continue ma sœur. Dieu te bénisse. Dieu te protège. Nzamba ko protéger yo. Nzamba ko pambolo na ba dimension mususu. Ba vrai nanga ba chinois nanga bo commenter, bo aimer, bo s'abonner pour bo recevoir encore bémission kitoko. Na bebeli bino kaka mukola lelo Karine Mokonzi la baronne direction Suisse. Karine Mokonzi okende Suisse lelo te okende lobité mais bochana mutu na bino ba onyo tu ba fana Karine Mokonzi boyeba ke bientôt libala Karine Mokonzi tozozela libala religieuse après religieuse à Karine Mokonzi na Belgique azokende Suisse koko mane Suisse bavandi ndako moko na papier vina Ariata bakena bango Suisse bakoma ba Switzerland biso tozana tozosala toujours musala na biso soki information na lingaka bokende par-ci par-là te bozala toujours branché en ligne pour recevoir encore des émissions kitoko na memela ki bino kaka émission à Karine Mokonzi boyeba ke maintenant azokende Suisse direction Suisse balobi Suisse nde makambo Ariata koma na bébé na Suisse mama Karine Mokonzi ba koma na ba Switzerland biso tozana ya kosepela tala kaka papa tala kaka mama mwana akolaka bien erazomona papa ne na mama na esalaka mwana bien makasi mama Karine Mokonzi en tout cas nzamba lola pambola bino apambola ba chinois nyonso na lela bino ya trop ça c'est la famille on est ensemble na pesi conseil nanga ezaka ka muke meza profond na ebike nzamba kosala grâce okomona vidéo nanga na ebike nzamba kosala grâce okoyoka ba prière nanga oyo kosala lango vraiment nzamba kopambolo lisusu akoleka parce que eza azarte na mukula lelo na sala vidéo oyo pona uniquement déménagement ya mama Karine Mokonzi. En tout cas, dans les labino ya trop. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye, bah chinois, bye. Ça c'est la famille, hein? Bye. Bye, 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 bye. Elombe, lomba bitu manangai nzambia lola. Elombe, lomba bitu manangai nzambia lola. Elombe, lomba bitu manangai kosina yuda. Mundeli nangai yondo longisa kangai tango banguna bakoluka ngai yondo bomba kangai tango banguna bakolanda